www.potonapoto 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 sita makasi les solo la marama commandant de bord n'enga mukiete donc rien à dire. Ici c'est Paris avec Potonapoto, hein? Émission Zara mort avec Nora Digital. Bon et total moi ça sika pembe yo no moi c'est moi kala bilamba neza sika ya za moi ça sika bilamba pe ya sika émission pe ya sika avec Nora Digital commandant de bord mtaolo pour commandant de mta commander binoto nefsi bino bolanda kaka Nora Digital moi ça sika ya pembe ezala pete komi ezala tepe et comique avec Nora Digital. Ici c'est Paris. Soukana émission. Babi ici c'est Paris mais y a tamula pas fric. Na micho tala ka tosale ana ka tsa quoi. Soukana émission www.potonapoto www.potonapoto émission a bien émission kitoko ya rotala na 3W Potonapoto. Tu n'as botala nan. Nana sanjete nana batama botala nani moi ça pembe moi ça propre mon sur la fraise ngamona zaki ngamona monier na miso Nora Digital. Babi Nora Digital moi c'est lengi moi c'est kitoko jeune fille au sa l'émission na papa na bana na bayana ba leki nae bazota lesika moko sonye zalité quoi. Nora Digital, moi c'est kitoko. Nora Digital, moi c'est kitoko. Olekie. Nora tunani. Omani fiwana. Olekie. Nora tunani te. Omani fiwana. Fiwana. Osa ke mission wana. Osa kana Paris wana. Olekie. Yo alaka yo moko na Paris. Ici c'est Paris et alaka yo moko. Et miswa bien owa twatalaka et alaka ya yo moko olekiye www.potonapoto bana mikili bana poto bana Kinshasa bana Brazza bana Angola bana Luanda bana Turquie bana Dubaï. Justement ça c'est un gros bisou ba mbote belé ba lobi na simabilili babi Adam Siluzolo moi mbala pembe moi na suka nzambe babi na réalisation to na très si la même magie qui moi mbala na vitesse ndele ki ne tika to na kati ya télévision mais to na kati ya YouTube monde ngé kende kitoko babi kitoko lui là c'est la plaisir na docteur José Kouvoula le boss pourquoi pas à ma chérie de tout le temps Claudie Moïne de Miss RDC et pourquoi pas à Messi Coco. Mais c'est l'honorable Coco Mlongo. De gros bisous à vous, bah, téléspectateurs. Ici c'est Paris, nakata www.potonapoto.com. Si t'as bien, si t'as Dokista, Masole, Kende bien. Ndeka na otamula tamula pona bino Nora Digital, nakata Kinshasa mabele mame. Tona lobango, Glodia Sekaka, nakangeli bino moko. Il y a animatrice, journaliste, chroniqueuse, nyon sokane bobenga abiso. Ndeko na biso moi si ma collègue. Vraiment le loto betana et Kachimini pour le la jeunesse qui cherche des problèmes les lots tous c'est ensemble. Bonjour Glody. Ouais, bonjour Nora. Ouais Glody, en fait moi je te connais mais par contre bateau ba Holanda biso ba musuba ebioté au se présenter ça la bango bien. Voilà, je réponds au nom de Glody Diasuka, bon ba yebi la mignonne de la presse. C'est ça. Mon nom. Glody mignon, la mignonne de la presse. Glody la mignonne de la presse. Glody, pourquoi la mignonne de la presse? Pourquoi la mignonne Wana? Pourquoi la mignonne? Pour savoir mon nom qui elle est mignonne hein, cette fille. C'est pour cela que mon père n'a bien la mignonne. Je suis mignonne.
C'est bien, tu es trop belle aussi. Moi-même, je confirme, mais elle est trop belle. Moi-même, je kiffe. Mais tu as la kakawabi. Bon, moi, si nakatikati, to sang te po abi. Oh, lele, na lele te. Voilà, Glody, Nora, justement, ça, c'est que babenga bite, balingi, na passé, micro, na ngai, na munoro na yo, balobike. Moi ça na la minute c'est pour la mingi ça émission ya bonzambe yango lelo na luki po na to solola Glody yebisa biso to yeba Glody atanga Glody a utawapi udebi maka maman na YouTube. Voilà, merci Nora, la digitale. Ils ont des fois passé une émission parce qu'il y a passé déjà une émission il y a RDC Flash, je peux citer les noms. Bon, Landa, mon appel présentation dans la salle. En fait, moi j'étudie encore. Tu es étudiante? Oui, je suis étudiante, na IFASIC. C'est sa licence, année vraiment. Année on est dans un diplôme dans licence, donc diplôme dans gradué déjà dans Zwango. Na gradué dans ça qui journalisme, na licence dans ça communication des organisations. En fait, koko tanga YouTube na lobango mettre fois koko tanga émission internet na Congo Elengi surtout. C'est ma toute première fois na outi nanga teo so site ni nyoso site na tambo na tena na kindumba ba site te wat ba sala na yemba monde de fraîchement de palais moi na chic na yemba la moko Congo Elengi. C'est grâce à mon père à Paris, grâce à la relation na yende à mon ekeno à brancher quoi. Mais quand ça rappelle non mon stage nanga na meka ndeka Simba, je suis là na Congo Elengi chez Grâce Imbizi, c'est ça. Ah ok, merci Glody, vraiment bon comprendre Glody ana na moi na classe moi na batamuke la mignonne à d'autres betaka nti ba stage na e azama Glody bino bo sangisa moi mingo à part internet au beta na télé juste quand na internet. Voilà, merci Nora. La beta vraiment na télé. Ça émission mon boya santé, Airbus santé, mais Mikolo ce qu'on a compris na radio télé puissance. Il y a évangéliste Kizami Nakibila que je salue aussi, hein, papa. Bonjour à toi. Naza Mikolo wana dans l'émission nanga et bandole capé na RTP on a yambara ba sala nzambe on yebi na yambara ba musicien chrétien ba pasteur na niveau kin ah ouais bandole kama avant on a déjà na salle d'émission Airbus santé na yamba mingi maman Laurence Mbouyi. On a phytothérapeute, voilà, vraiment c'est ça. Okay, merci. Et voilà Glody, mais pourquoi na YouTube tu as choisi de l'émission, comment dirais-je, qu'on passe l'émission avec le musicien Nzambe. Pardon, tu dis ta question c'est? Ouais, comment idée pour choisir de faire les émissions avec Ibato Nzambe? Voilà, il dépend de la coïncidence kitoko parce que moi je suis chrétienne de nature non coca vraiment pas ma profane non trop profane et vraiment eza nature na ngate na kokate parce que na mesala bongo te na kola na bongo te na koya te kena loyenge mo na ko maka boye yo la taki boye ça perd non pour na na trouver en coïncidence tant où papa tienga contact na Grâce Imbizi et par après à lobby que grâce pas benganga a commencé à dire que non au kosala na yo mais à proposer ngana sala nzambe ye mon ko grâce ah trouver que nango bien bon oui na kosala pourquoi pas de na bano nga makambu ya commencé la émission religieuse émission chrétienne voilà je trouve ça très bien la trouver bien donc je suis vraiment dans mon assiette donc et dérange ngate malgré côté nyonso mabe ezalaka mais je trouve mieux vraiment na ba émission chrétienne voilà peut-être pour ni parce que côté ya ba musicien profane baza un petit peu compliqué pour na kozwa bango za difficile yango yobi non ngana kena côté nzela muku c'est parce que so dobengi le frère Matou Samuel osalo ba ninité au boudé tout de suite là il t'invite biso no yaka par rapport na ba wera ba jibe non d'ailleurs c'est le contraire ba sala nzamba ma pas la télé ne va pas être musicien, il y a sa promotion album n'enda collègue. Peut-être on va répondre à bateau bien, tu l'appelles au téléphone, il te répond bien par rapport aux musiciens profanes. C'est ça le bâté, je te dis que c'est le contraire. Peut-être un coup tu n'es pas que non, bon me dire les cas difficilement na télé boy cause un peu difficilement, même ça dans la prière. Je me rappelle dans basa la normal n'engé ba musicien le bio na profane ba vivara tout campé. Na basa la mais c'est la même chose. Donc ils ont beaucoup de facilité, ils ont invité facilement non. Bazala moi sympathie na bango c'est bien pour voir ça nzambe mais ils appellent ba caprice au bazara nango ko kende a mbio a ben sur RTL mais a ben yo 10h ma yambi même sur 15h ba 15h voilà ba ya wana nyonso
Donc ils étaient pour la facilité mon non musala non c'est ça passe na biso musala non c'est ça passe place où c'est facile les athées au quoi il y a ma musicien profane musicien chrétien donc non c'est ça passe donc c'est un peu ça. Ah ok merci. Pourquoi parce que Sœur Claudie asambela wapi? Bengo Sœur. Vraiment oui dans ça Sœur dans Bonzambe Makasi je prie à l'église de CPK Njili communauté presbytérienne de Kinshasa. Donc il y a Njili quartier 3. Là je salue aussi mon pasteur le révérend mon frère Frédéric Bopali. Monsieur Nangai Bosso, na saka na pasteur Nangai. Vraiment on a pris à Kawana donc on a pena papa molimo donc ma pambolé belé telakaka et où t'as déjà panaï. Des gros bisous à toi papa. Mon foi. Ok tu connais ba Claudie a uta na famille nini. Ba bota bango combien? Ok. Vraiment. Là où t'as na famille nanga, je suis l'aîné. Tu es né de la famille? Je suis l'aîné donc yaya pena na katanda kozo konza. Eh yo, son sabwe. Donc naza yaya, tu botta mon nom de 3, 2 filles, un garçon moko, 2 filles, garçon moko. Papa, maman baza en vie, quand on est avant que mon père est en Europe, pardon. Maman Azawa, c'est ça. Tu vas Glody à Bala déjà, malgré autant capable ça pas dire que si tu es étudiante, au Balaté ou beaucoup de la fiancée, tu connais ceux qui Glody à marié au fiancé, la mignonne. Ouais, la mignonne de la presse, je suis pas mariée, pas encore fiancée, mais proposée. Ah, t'es proposée. Voilà. Pourquoi t'as proposé un mambo tété? Eh, jamais la zang, ça des gros bisous à toi, mon amour. Place aux émissions. Des gros bisous à toi. Je t'aime bien, hein? T'as la ramasse au karaté, rien à dire. Bon, on a fait Simbo, tu as fiancé à Glody. Bon, fiancé t'es proposé à Glody. Ouais, non. Non, Nine. Bisous à la kinde de comme ça, en grave. À cause de la mise, on est au même la maman, on est déjà fiancé. Mais tellement, culture n'abso, culture africaine, tu même malé, bon, qui n'est pas pour eux. Mais tu as proposé, aux proposante nanga, aux proposant nanga. Tu es qui n'est pas pour être comme la fiancée. Mais n'est-on vivant, soit je n'ai pas de fiancé, n'est-on vivant. Encore bien fiancé, ou proposer, ça ne dérange pas. Ok, merci. Voilà, banakin bana monde entier. Toi, na katama tongue, toi na liton, joabi. Docteur José Kouvoula na obeta CT, wabi. Docteur José Kouvoula le boss wabi 2016. Bozo asko flat à dégâts na ndenga mukete na litongue, balobi. Bozo connexion avec la digital, beaucoup d'occasions mais dessus parce que wabi très style la même magique. Aussi la ponora nazala, wabi. Mutunanga kati wabi ufozala wabi niki nzonga baniki moninga nora digital Jessica Chilanda olo bani nango wabi sapé de Noël master nga na wabi dana kata Kinshasa maboya basambwa ya bongo te la mine mosako donvo poto na poto ne kangi Paris ko kanga Kinshasa bolobi nini. Ok Glody sikoyo to kota na mwa bozindo na kozo meeting te parce que wabi pe mesa YouTube ezala mulaite kira ba lemba sikoyo Glody ndengo za na Kongo elengi kuna. Bat bafinga moi Congo elengi sitango boye siko yo ningo na Congo elenge déranger ka otene bat babenga ka tout ça mso sala émission botie sita lukuta bat ba loba tout ça na éviter okoste bato ba olanda yo. Vraiment merci Nora. Kota tina maintenant na titre. Nora bien peut boter à titre lokuta je pense. Boter à tête. Et ça va vraiment lokuta tête sauf que nenge komana. Ya bino de moi makasi ya. Et c'est ça mon makasi. On a eu un lobby, on a bien on pour une sur titre normal ou soit pour attirer aussi des gens. Pour il y a d'autres gens au monde quand on est une émission chrétienne. Mais surtout vraiment pas pas qui trop n'amboka. Tant on t'a émission quand il y a peut-être il y a frère non frère Nan. Zenzita. Ouais voilà frère je dis ton auto sa émission. Au thème sur frère je dis on peut le attaquer là. Au côté sur lance son nouveau album. Mais pas pour Hollande ngote. Tant on va makamu boze ya kilo peut-être mtolinga kota. C'est vrai que bête rapportement baninga mabaku mais bolimbisi bino mo boye masolo on est comment otambola. Tu peux to zoaka ba idon peka pa na bino ndenge to bino mo bomemila masolo ngo. Donc eza na ngo vraiment le capacité mususu lobi si toi na batu baloba nini baloba mi si na bino mo des ordres de trop na éviter. Des ordres netinin. Yo moko yebikande ma ba reproche ba tout ça. Oza to beta katiti. Ya caméra. Voilà. Ndenge balobaka que si na bino mo des ordres tout ça moi ba coutrement moi ba comportement na bino un petit peu bizarre. Siko
Moi makambo bi site na bino accoutrement na bino zaka mabe botiaka ba titre mabe titre de jeu de défendre bi ke ba site nyonso tiaka yango accoutrement na bino style na bino ya site na bino par rapport na yo ndenge rôle ya émission na yo sikoyo et dérangeaka yo te na ndenge bat na bi ke ba bengaka parce que koyisanga te ba bengaka o te Glody. Voilà, accoutrement Mike Lokambala Taramabe. C'est un garçon lui. Casino sont à la tarate. Bon, lui c'est un garçon. Non, garçon. Mike Lokamba c'est un garçon. À Kola ta fashion. Qui l'autre est comme on a un petit peu, mais vous êtes des femmes. Donc par rapport on a bas la basse. Accoutrement bamba qui parte. Na babi yote. Abi site na bino. Si tu es là, tu as bilamba, tu as à 4 sites. Voilà, quand tu as 4 sites, parce que si tu es dirigeable par rapport à tout. Donc, tu veux parler de qui? Zach? Non, personne n'a site kaka ngana tie site mobimba. Ngana tie mutu te na kotanga koma mutu te. Mais na kata site na binonde image à site. Vraiment image à site na invité. Site les années non maman. Site de Boti Glody, et Boti Mika, et Boti Michael ainsi Tracy na ba misusu. Site eza maman. Maman to roboya site eza maman. On ne change pas sa mère. Pour répondre au bongo, si tes maman accoutrement, netinga bonamon ma bétene na lati, je sais pas de quel accoutrement tu parles. Na lati bien, mec le kambala tara bien, Tressa tara bien, et tout ça ta la vidéo Tressa au monde raja Tressa Tressa tara bien, Mika tara bien, mon so tara bien. Des ravi site eza maman, on ne change pas sa mère. So ko ba souline parce que toi-même au début t'es pas clair. La question non mais répondre on ndenge na comprendre. Moi je suis clair, moi ngana tuniyo boye. Par rapport à l'émission au Salaka, au Yambara Basali Nanzambe, na site na bino, eza na moi ba mbilinga trop accoutrement na bino eza mabe, bat bazolo bape moi mingi pour na site na bino. Yo siko par rapport na rôle na yo na émission au Salaka, yango siko na tuno et dérangeaka ote même ba invité na yo na tuna sens wana. Yo mebinga ba Mike Lokamba ba tama mba pe sombo te Mike Lokamba. Mais au compte ba tunyo sobi ko sauter mutu moko. Na sauté nani? Autant Gloria, hein? Ah ok, Olangi, oh Olangi, Olangi, là t'as bien, après t'as bien. Ce qui dérange anga, mais na yambaka ba frère Denis Ngondete, ba papa Denis le cité, ba tout le monde se met na yambaka bangote. Comme na yambaka bango, ba ndimaka déjà to passer émission qui toque, ba les rapper comme Olangi. Donc ça n'a rien à voir, maman accoutrement parce que et le résultat na kati. Madame Suluzolo sakana ngo zelanga Glody alati na bien. Babi bolo balobaka mingi mais Glody alobi si teza lango bien. Ya la takana bien mais Glody pe na senti ndia bona mona ki amo tout à l'heure. Glody sko na tatou. Madame Suluzolo sakana ngo na comprendre pété. Moto na nzambe makamba ngo yango yo. Makamba ngo yango balobi monda ngo ya ma polémique te. Madame Suluzolo zelanga na ko simba mo amwasi. Madame Suluzolo zelanga mo nino. Glody ko bomba makamba ngo yango bazoloba. Makamango yango misozo comme elengi Tracy la même magique babita tuko yo po komi kongo elengi nga omi kongo elengi tena yo yebi mutako akoma kongo elengi mutako akoma kongo elengi za grâce mbizi siko yo siko che site na binoti o ten ya site kongo il faut combattre te simba te o nga komi siko site na biso so fona landa siko mamu grâce akomi kongo elengi sa wa komi moli momondo na yebi tena benga ngoni yo komi nani yo komi nini Nora. Yo komi fiancé na yo. Te so otanit omoni te. O bomba ngo lina mona te. Adam Sozango, Adam Sakana ngo. Na ko simba no moi mwasi. Adam Sa obendango. Non na fleur, c'est tout. Siko yo lingo sala ngoni. Na sala yango te. Non po na mondaka yo mondo zate ya babinya mana kombo nango. Ngana ko beta partout po ngana na côté mususu oyo na kena nga prière. Mais yo siko tout à compte tout na zone na ba José Nzita na ba pasteur Kiziamina, siko na ba Denis Lesi, yo siko beta pena kat na batu na Nzambe. Nga siko yo na koto na ba Tracy na nga ba Lami na nga koto na ba Batebele, voilà. So, au tatouage, allez, au pengui, so, au tatouage, au sous chrétienté, so, tatouage, donc, c'est rien. Tatouage, c'est déjà juste dessin. Dès que tu es maquillé, tu moi crayon, moi rouge, moi dessin, on a. Tatouage, c'est bon, ça dépend. Même si on va voir, c'est maman diabolique. Ce qui n'a outil dans le monde, on a Satan, on a mamie qui n'a pas ça. Fata qui n'a pas ça, on a beauté chinoise. Dessiner un flair, ils ont un peu le boko. Dessiner un motema, c'est rien. Ils ont juste ils ont même avant même la salle à Macambo. Ils ont oh,
nzambe aza na kati na nga nzambe aza te mpona osala émission nasala hypocrisie mamelo jipiti na makolo na bomba nalataka tatouage te naoso osala émission na José Ndita nalati boye navandi boye nayambi ye motema na nga mayele na nga makanisi na nga nde yango na kati na ngai ba bienfait na ngai savoir vivre na ngai hein c'est pas tatouage soki nini non kana par exemple moi ezaka ndenge totaka crayon ba msuba o se tatouer awat tatouer apena crayon libela wana nde mabe pete alongwe ma pasteur pesa ba ma pasteur msupe ba o se tatouer nde mo penanga na se tatouer nanga dans ça juste ba na tuna yo nga na tuni yo ko attaquer nga te maman moi juste ba tuni nga est-ce que dans na tatouage d'ailleurs c'est pas tuna que c'est émission na Glody bolobi nini balobi que la mignonne tala na la mignonne so ka dans na tatouage yango ce qu'on a ebisa bango yango mo na bombe za te on a la kiti le colonna yo te parce que dans na tatouage en tout cas le tatouage j'ai le côté comme je viens de dire ça juste maquillage plein de maquillage et bah ça temps on a peut-être dans un kinon moi le yenga kokola mais c'est rien Jean mon Dieu je prie beaucoup je suis chrétien comme j'avais dit avant le tatouage j'ai le côté peut-être pour nanga ndenga nazwaka makambango tatouage j'ai le côté donc c'est un peu ça Rojigenga pour la tatouage te pour eba marche tanga te bikatanga te yo to comme rosa boy sans tatouage sans nini moi ma be ma casse peut-être moi ce que to lobani na bien tina kat yo tina kat na bi yo te je dis apparence à monter lobelo te comprendre tantôt je sais le côté je peux tout faire je crains mon Dieu dans un mon amour bien quand le ba moi va sans polémique libre parcours na sala tatouage za le comme roté tatouage le monde ba mon na se maquillage boy kano depuis la tatouage et à que dans cette émission naturellement non on attaque crayon attaque moi rouge moi talon na latina kesa on a peu fier na landio kinga ya bonga na boete na landio voilà vous comprenez quand c'est Glody la mignonne wabi moi na suka na bango nyonso tout la mignonne nga mona confirmer que nous moi na kitoko siko Glody ndeza wana boye bino pe boto bomba makambu mingi oto sape biso donc au langa longwe abude bino afingi bino site na bino mais yo second to zaper au sauter au langue aux ongi no langue est-ce que langa longwe ou pas naibi makambo wana te naibi mambo langa longwe te sauf que na mona kinda sa émission donc olangi ye moko akesa l'émission naibi wa loben émission te menga naibi te ka longwe ponga naibi grâce mbizi leader la chanteuse ma soleuse bien solaki déjà bien kolonga lolangi naibi yango te naza pe mieux placé te ko loben mambo langi olangi siko pa bude bino to sangisi bino nyoso to na bi jake na tali vidéo na te so yo tali c'est bon tikela nga tana tala so eza bongo jamais na roba mambo eza ba rumeur pour nga za journaliste France a informé jamais na roba mambo so vous me laissez dans 3 jours il faut en attendre oh c'est tout même si c'est une semaine même si c'est 10 même si c'est 2 mois faut nga ndene skola za censé ya kotala vidéo na tant que ngai Nathalie yangote Mike atali vidéo na te grâce à tali vidéo na te mika kutu na parlons pas nyazaka ba simba caméra Tracy Melenga zana ka pona réaliser commenter mutumo à telle vidéo na te on a rien à voir tant to soki to kozwaka idée jamais peut to zo idée otala ka vidéo na yimta kesa la vidéo ai bi wakesa la vidéo tuna ye luka yo sutune to mona osali vidéo olongwe upanga ona te pona mamba gloire langi je l'aime bien c'est ma console ah ben wele li mobile na patron comme maman musika te pona bina mambo na te oh balobi wele mobile na babi mirajab wabi o azaki ya Rihanna comme tu ya grâce comme tu ya olangi ndio masole comme elengi sana bo pesa akana mo mirajab wa muninga na otanga komole wa muninga na bon ngai te bino mo welela te ya bino ya ngai te jamais to olela ye ba bino ya ngai kala ngalo bande baloba derrière kongo elengi qui est derrière kongo elengi balobi moi mirajab za panzi bino jamais on pense que yeza ngine na posa na yake so ba bili sole comme elengi moi mirajab wa bia panzi aye ko tonga te ye pa kutali site ngo ezala déjà te yo kate ngala ye ko beta masolo te oyo ya gloria oya na lobi ne pona ki kota inkomba moi mirajab ça n'a rien à voir on ça combo nani Nora ni salara yondo za Nora na sala te moi mirajab ba sponsor na bino makaboli ba chroniqueuse mi bale ba kolo site ya nyango to lobat komba nini ngana Nora digital tona ngala loba mama kolo bebele mbanga pasi mama c'est lui qui se sent piqué connaît l'affaire ponga sina yim nanga likamate ba bo kufa pona ye nzambe yo yo des ala pour micro ezala maboko non netika na botolo tanga na micro na loba posa ngati na suka vas-y loba moi mirajab aza mutu ya ko sangisa babuzoba kena olangi batike na grâce
aza muto osangisa na buzoba te kina olangi batika na grâce tikanga na loba moi Miraja aza muto osangisa na buzoba te nayebi ke muta polémique bato tu balandaka bamonaki video wana nayebi te soki mwana ngo nani comment nani o alobi ke alongwe so ndeni olangi voilà bisu bosani te na bosani lisele comme elengi yo bosali comme collègue non loba et arrivera yo kutu bakomba ata mibali na kaloko bosana bongo ya collègue bosana te na ndeni c'est ça donc nazana pour maman Gloria te na ebite soka longo soki ninga no belo maman Miraja parce que moi Miraja baza ninga ya Gloria te soka jamais pas osala ngo po sala mapete soki Gloria zala makamu na ebiango te wana peut-être bamaka ndenge bimaka nango mambozo bana c'est archi faux na ebiango te to na kolukaka usat na kotinda batu batala video yango bapesa suite menga na moni video yango te na ebite mena yoki ndenge mo po ko apprendre ngaka asala émission ki alongo na ebi mambo Gloria te nazala po mambo Gloria te tozaki na Kongo lengi soka longwe mai kazati bakozaka mutu ese bakangi recrutement tukanga pe un jour na ko longwa mais kolinga te na longwa na caché moso ya ndeni donc wana ndenge na beti c'était que non je suis pas là pour bisit na bine beaucoup la kelo moko eloni oui la kelo ko ali ya pa longa eloko ango Gloria longo ske eloko ango ali ya na mona ete na ebi ete na mona te tikana lo bagas poso pete la masolo bato na ebi te na ebi ali ya te na ebi vina ete na mona ete olo banga eloko moko ni po ani sikonga na welele lo te po ani nga na lo za fiancé oh vous fiancé ne ça poser ma nzambe c'est bon te ma nzambe na masque de vieillesse voilà pour comprendre car la mignonne ya kamabe alinga bo te na site da bango aye alinga bo te pona vie na bango abi les boss na pe sombo te comprendre que j'ai mission mambo zolo ba la tika wala za boss de boss babi derrière Congo lenki derrière Congo lenga ça sponsor moi Miraja bu cause donc moni bato nde ba ko sobro mukiliza je robeba yaya mukiliza robeba to vivaka na ba kosi na bango nabi c'est archi faux na mambo na te na mambo wana quant à moi Glody de Souka la de la presse servante au bolingara mingi oh vraiment c'est pesara bino ouais ozara bien se comportera bien de naza wana mambo wana te suko bi kolongwa Gloria langi je ne sais pas kolongwa na soki cause nango nini soki nini par rapport ya Gloria na peut-être que Gloria longo yo ndo apprendre ngaka sali vidéo alors bon la biso na site ozana biso pepele grâce à ça bien mais kaza bien mututu Tracy ngai mutaza bien tous qui kutuna ni grâce mususu ayaki donc Christelle ayaki mais na ebite ke Gloria longo peut-être amoni bat baye bate abangi nem so kokana ete poza système pour ça na vana ngapeto na ekina kuta Gloria langit c'est ça Gloria longo ne pona mulunge na lobi bongo te pona moni batu baye siko ya kolongwa pona nini nani pe longo lié pour trouver question na balongo lio oilongo neni alors ba question mambo no so yeni mutaza mieux placé à répondre on a za wana te pona olandela pona nga et d'abord Sony et d'abord bêtise jamais na ko commettre koloba ngono yemo fayo kangono Sony comme atina mato ya yo nora et pas atina poto ezala te so kalinga misala amisala na nisima ya moi minisima ya site donc c'est vraiment important te pona bongo ezara ku tout te pona tira la oza okolongwa na autre mama so moni place wana simbite okino malembe c'est tout donc la bête comme solo na lobby ka pona yo nora mais j'avais même pas l'idée même pas envie de parler ça pour apprendre ngango na yebi kuté mais na mona ki po internet eza sogi na mona ki na internet et panza non mais eza bongo dire c'est la bongo oui c'est ça mais en plus yo tangela on a classe yebi bien obi code à média nezala média siko bien mais faut poser siko yo vérité na source mo panza ka pana eza rimer pandi te biso de mais toujours na source yemo a lobby a longwa ça l'interview ndeka ngape na yo ka ke yo nora o ce qui peut o ba o ba nini soki nora soki surtout bino na poto bakoma okoteka osoki nini babilo molo baoteka yo moko mutu aliboso otekisaka baya petit baoteka Glodia oteka nini Glodia oteka nini baya petit baoteka ba petit ebele babina ba micro na ba caméra baoteka to ebiti baoteka nini ba petit na moi to mona baona ba cheche na ba victoire na ba matonge baoteka to ebite na bon marché baoteka nini botunda biso pa ba mbali ya bongo te la mine mosakoli donc beauté image Serge Kazama yo mtolinga mamba baoteka nini voilà ma chérie to comme chité ndenge za boye disola ngozo sila te kambango ye mabe sili kasite sili po loba ya loba na molo kola
au sangelo moro donc na mon père makambo donc comme pena sérieux donc même si tous en a pour nous répondre je passe temps là na luka invité na luka mbongo na ngai si sa classe na nga mémoire peso zelenga kuna fona défendre na ke kota suna makambo yo non si elle devait partir elle allait partir calmement toi na promener tazan de kona biso to solara bien to zara bien to mesana mais ozolo balanga ozoko apprendre mambo belé ki aboyi biso blo mwande ngwana na ndimi on pena nous te pour na moni vidéo ngote dans yo peut apprendre nga ke gloria longwe et on a répondre on a ba question tuninga amele bateau fallait pas mêler na kati donc ça n'a pas de sens quant à moi on a vu qu'il y a une doit apprendre nga mambo la nyonso donc comprenez on a dit dans ya roloba ya ngwana nora tellement za chocho azolo be moi mingi bo comprendre ye mais ça chocho nga bonzambe moi malamu soumission wapi soumission ba Congo Luzi Glody nga mukole mission na kumizana Glody Glody na kata maloba na onyo sote voilà wapi Luzi to ba Congo na boye Luzi tu na banga kama kamwa bata muki dans Luzi to ba ka vérité dans ce le yelinga na lobby comme point to silani je suis pas là pour critiquer des gens pour injurier c'est pas ma façon c'est pas même pas ma nature na yebi mutona te pasa utela mabende komara na tefe munoso ka ngai papa na biso maman na biso donc c'est pas important comme na bongai yango fabrikas pa yembi za pe conseil to kozwa donc comme on a le mabeli bisanga sauf que ça qui vérité la question tuninga c'est un peu ça je vous aime bien. Voilà pour comprendre car c'est Glody wabi tracer la même magie qui wana en salangana wabi tracer la même magie qui wabi obo vando créer mo client créer Kinshasa na yo to ya ko pe batterie kuna soki oteka moins cher voilà ndio tamboli pona bi kamino Glody to mo chité na ebité so dans mon message pour kando za ina ngomela na mo matina ya to na kata Kinshasa to ba mamoto ya to mela tamba bete na mo matina pour comprendre Kara. Toi mais la maman matina toi na Victor toi na magasin na boutique bien mettre ma awa. Yo la tara wapi moi lamba moi pour moi légal moi 17 banino sokoli et la monsieur commis saleté aux 8 ans ni to beti moi koto babi la même magique. Oh, c'est la même magique. Ah, c'est ça au mangai babi. Babo ya basamba kemo kina bango. Quand des na mone pour mes choses à kinango. Po aiba oligama oyaka mabe e kuna bena na liki oye pe lion na bosani yo. C'est lion te sauf que ngani na opesoka conseil tout ça batu. Na conseil te yo c'est la soki caméra ici ngana linga conseil ngana yaka media. Ngana e media na liba conseil te. Glody c'est là. Glody media conseil te ici. Glody conseil ngana media na bodanga ba conseil te. Conseil za na c'est émission ognina après. To kata tigo mais conseil te yo pesa mode de la femme ambassadeur yo c'est là tant caméra ka to pesinga conseil émission na ngamna yambi yo ye répondre ngaka soko moni mutuna na eza mabe obite no ha ono ko répondre ote bon moni fois je te dis ta binini na boy na nga vie na nga privé na ko lobalanga te po ya bango penga pe na ebité voilà to ko mo chité Glody moi message moi maloba oza na ngo loba na pe kitsa mngongo omeni matina po ba téléspectateur ya internet mobimba po ba to ba yibara mamonyo internet mobimba batala kana kata poto na poto ici c'est Paris ba c'est là. Merci na ba téléspectateur nyonso balanda biso na lela bango poso kinga bango te ngai ngena yeba na te ngena tala mate ngena même pas na sala na lela bino tellement fort na portera bino vraiment dans na motema na so la na raison ka ngai ba na poto ngai ba na ngola ngai ba na partout vraiment lela bino tellement fort sauf que boy dakabiso na sens nini place ma bezali vous êtes là pour nous conseiller biso te bo conduire sous na berère mon boy teka batu sous na berère mon boy c'est pas bien na vie boy dakabiso pour na mona mingi ka bato ba olanda biso nande bato boma biso surtout pe batongo batongo bato sa musala ngo ba bima mikolo ba oya mikolo ba na ba idée mususu donc on peut pas se laisser faire donc bon comprendre bino ne boa mieux placé il comme ça pour mona on peut boepe obomika moto esani tellement eza monde média toza comment toza exposé na bino toza endroit beau critiquer beau loba mais boy da bisonné les candidates qu'on a ndenga bien toi ndenga toi ba leki na bino toi bana na bino toi ba koko na bino toi ba ndeko na bino donc c'est un peu ça nga zawana
pona ko sala musala moi mutu moko mona kala na yambiye on se retrouve pe na mo ba question nanga otali pe oyoki pe moi mbeba mo ezalaki mutu wana bongisi na émission. C'était un peu ça. Nora Boya, Outi Poto, Ayokaki la mignonne à Tokutani, c'est un grand plaisir pour moi. Moi, on est en Pessinga, malgré le bébé Yonde. Eh, pardon, la nanani. Pardon, Yonde, pardon. Ce qu'on a le godina bossana qui va bi. Binonde ba chroniquer ça, ya Kinshasa, nde moto boudé ba chroniquer ça poto mingi. Bondima bango tena boulot pena ma plein. Nebi mambana te pona ebi na chronique za poto te yo ndongo yebwe na moni osala ya kini ne baboya baboya poto ni na ebi na mamba poto te émission ya bino na tala ngo te connexion za passe na kota ndena ke tele émission Nora yo na oyebwe to yebanya Nora to mona na ki to sali connaissance boye Nora oui on se connaît na moni yo poto sala no musala bien na boye papa ni mamba na bien ote bato baboya on a collègue na bino mususu ba obude ba fille poto makasi oh inde abanga na sala musala bien bonga leki nga na bien nga na boye. Nee maman na te Nora na kutu na so na camarade collègue te muto to sani musala mo awanza na te nee maman na te wa bete ngata liselu ke na bude mutapoto nee maman na te émission ya bino pe na tala ka te na tala ba émission ya bino te nee bindenge ba émission ne déroule ka te ndenge bosala ka te maman na bino suka kuna na landa ngo te pona biso awa je parle te revendre ka de internet boy pas tomber connexion ezate pardon. T'as pas le tomber connexion mon boulot. Connexion cause la maintenant quand attend dans émission 45 minutes nous sommes à la journée c'est tel pour nous. Mais batala pe ba ningati. Te ngata on a siko personnellement ezate. OK, merci pour mes athées. Moi ba mbote na bato balinga o c'est ça ba mon plaisir. Merci, là je dis un grand merci et je fais des gros bisous à mon papa chéri, papa Diasuka, papa mon beau respect. Merci à toi maman Tobela, maman chérie, Karane na lela bino ba parala nga po bino de bosalanga na zala bo misanga na mokili mwana moko kana netika ba sanzanga Merci à Grace Mbizi maman et babi wana. Souka la numéro, Grace Mbizi, la chanceuse, la sexy, merci à toi, Congo elle toujours en avant, merci, Nayo Nora, Nalela fort, Nalelio sous makasi, Nalinga boeto partage ba idée, moi attaque on est ça bien pour bien après mission, ceux qui nous reçoivent sur le salon ni invité. Merci à toi Nora, merci na Congo elle union so, batunanga tous en la bonne équipe technique, Bamika, Tresimbelenga. Mak Lokamba, bon peut bailler siko na bino bien, bozala bien, osala musala bien, musala vraiment ya bien. Oya kolongwa pe na souhaiter ba bonne chance soka rolongwa solo soka longwa ba bonne chance. Donc nazawana, merci na ba vie na nyonso. Oh matu idole na Suède. Oh JP Maya na Paris, prophète Gikanga moto na Nzambe. Oncle langa papa manienza bino tuna la bino tellement fort. Na zawana pour osala bino toujours bien, fierté na bino yeyo. Jamais l'oxa bino son. Pour ça que bino son ma plainte. Nazawana pour la bino ela bino fort bon os bolinganga bo bolinganga pété dalela bino kaka tala kaka nalela bino poto mona na pe non te non boya bino poani bisous bisous. Merci Glody, merci les téléspectateurs. Ici c'est Paris, na kata www.potonapoto.com. Babi Nora du moi ça c'est quand même ma belle maman beau comprendre que c'est Glody la mignonne na chaud deda chaud dehors ngape na moto na ndenga bonzambe nga ndenge ya na ndenge ya bonzambe lisusu ponga na mwana nzambe tala ka sanza même ma plein pour 2015 ça le bela pamboli nyoso na linga ki na zui na ko beta parce que c'est ma vie privée et c'est on a na ngwele qui donc c'est la même magie comme on est bien comme on a Adam Suluzo et Tokos comme on a yana Fibilimba comme on a famille Bolé na pesi ba gros bisous partout bozali na pesi maman Bernadette Mboyo abota Nora Digital Mbote vie Auguste Bolé vie na prête à danger na pesi ba gros bisous ba tout Glody Mourindo Miss RDC na pesi monsieur Panayot Mbote belé obiana batanga makambo sala raté numéro asuka po ba sponsor ndia makati na ko ganga te pour réputation za mabena babakisi na bino ko loka mutu na obomba onso balinga Nora du stenga pe na olinga bino o pa linganga te o linganga ta lobby atati na 2016 o ba afionga ne pe mabete voilà lingi bino mingi na pesimbo te na batunyo surtout merci na ba journaliste nyosa Kinshasa je confirme na beta c'était nga linga vérité yele c'est Glody na lingi conseil te oui ba journaliste à poto ba chroniqueuse à poto ba animateur na ba animatrice à poto baza bien omoni bino ba ta poto pena na pesi no ka mbote mais botika ba fier
na ndenga mabete ba bosser bien ba gentil ba respect ba bo collaborer c'est ba congolais bo so la bien chez sika tinanda yo yebi na confirmer na lingi bango pela makasi na ndenga mabete to budane to wela ni Kongo yango ya biso nyonso tuti monde ya Nzambe terre ya Nzambe wera son jibien piana Adolphe Dominguez nani Papi le Prince nyonso to ko felo mnde ba ka batanzambe biso to wela nini na lingi bino mingi monde entier mais na lingi batakishata pena na minute oyo Tracy est la même magique Adam Siluzolo yo lobi nini ya bongo te Natasha Lotanga takos na poto sita makasi zo solo la marama commandant de bord na ndenga mukete donc rien à dire ici c'est Paris avec poto na poto hein émission zara moko avec Nora Digital bon et total moi ça sika pembe yo no moi c'est moi kala bilamba neza sika ya za moi ça sika bilamba pe ya sika émission pe ya sika avec Nora Digital commandant de bord mtaolo pour commandant de mta commander binoto même si bino bolanda kaka Nora Digital moi ça sika ya pembe ezala pete komi ezala tepe et comique avec Nora Digital ici c'est Paris soukana émission babi ici c'est Paris mais yatamulaka pas Afrique na micho talaka tosala na kacha kichasa quoi soukana émission www poto na poto w.poto na poto émission a bien émission ya kitoko ya rotala na 3w poto na poto tunanga botala nani na sanjete na batama botala nani moi ça pembe moi ça propre mon sur la fraise ngamona zaki ngamona monier na miso Nora Digital babi Nora Digital moi c'est lengi moi c'est kitoko jeune fille au ça l'émission na papa na bana na bayana ba leki nae bazota lesika moko sonye zalité quoi Nora Digital, moi c'est kitoko. Nora Digital, moi c'est kitoko. Olekiye. Nora tulani. Omani fiwana. Olekiye. Nora tulani te. Omani fiwana. Fiwana. Wasa ke mission wana. Wasa na Paris wana. Olekiye. Yo alaka yo moko na Paris. Ici c'est Paris et alaka yo moko. Et miswa bien o batalaka et alaka ya yo moko olekiye